bana bisike bana oyo bazanga esika kolala bana oyo bazanga tata bazanga mama kasi mama Emily Seti Mainga azui likanisi ya kozola bango ndako pe koliesa bango fele nzama mona yo abatela yo a salo bola movino mobimba kasi asengi pe na moto nyonso motema malamu ayeba kosunga pe bana oyo obengi mama Emily akoyebisa lolenge nini ya kosala po ete mosolo na yo ekoma esika ba kofale bazali matoni mingi na mosi nanga Lidi Mukadi ainsi à mes enfants na komona Elias na sima caméra na Chris ni mosolo na bosaniete Fabien Poyi bango nde ba ko assumer technique ya Chebiso télévision et puis ya émission yo Police de Star lelo to ya milibino moko ya Mosena Nzambe awuti mbala moko na Brazzaville ayawa ayiko bimisa ba secret nini na kosenga na biso to lana na bokebi ba secret ikobima wa lelo moto na Nzambe na pesi mbote. Bonjour papa nangai. Babingo na kombo ya nani? Prophète Trésor Lobanga Aigle Royal de Brazzaville. OK. Au la Brazzaville au lobby? Naza précisément na Brazzaville, tozana Wenze, arrêt de bus 753, Rigamboma 1503. Voilà, wana isika ils ont mis itonga. Esika autozos excellent na ministère. Très bien. Quand même sur le Sambo, tokota na mozindo ya mission lelo. Dieu de grâce, nous te bénissons. Tozon dima ke lelo batu nyonso ba Hollanda biso ba vi na bango ezala localisé et tu vas changer leur vie au nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. Amen. L'homme de Dieu sangoni nyomi le peuple de Dieu topé batu ba otala biso bazela nini pa ina yo. Makambo loba eza ebele na bato ba Hollanda biso parce que c'était pas facile. Il y a qu'au traverser tikoya boya ki bitumba ebele vraiment na zu bitumba ba komba ebele pona katsa maiti na koma awa. OK. Nazwa même un risque to kuya na katsa mai na bité mais qu'est-ce qui ne va pas au juste parce que mvule yaki makase bandi na katsa mai na comprendre que eza message o eza capital important on a yenango nde bitumba et na katsa message wana. Moi je suis dans le ministère de la localisation. Tant nzamba bengi ngai et lokali boso nzamba loba yenanga biyo na kotso na katsi ya ministère ya localisation. Ministère ya localisation c'est la grande voyance de Dieu à travers son peuple. Et ça lorsque les yeux de Dieu est ouverts pour voir son peuple. Alors tant miso nzambe fonga makapo mona libota na ye a visiter batu azana ba couloir o ya pasaka. Couloir a liboso to benga ngo couloir ministériel. Akoko le kala couloir ministériel to mona ba prophète, to mona ba pasteur, to mona ba docteur, ba évangéliste. Deuxième couloir a lekela keza couloir to bengi ya nature. Nature to mona nzete, to moni baniama, to moni biloko ebele. Akoko le kapena na couloir wana apesa kana basina. Olobela baniama, olobela banzete, o mona mutu mususu ngaka bimala ma moni sine moko et si on a dit kuso qui a vraiment vigilanté abimostro asalaki accident pourquoi akoka ko repérer te na sine wana troisième couloir wale ki la keza couloir ya mutunyo soto to bengi ya ba nation akoko le kana nzela na yo aleki na nzela bato bazana sima caméra alobela biso na ba songe aloba na ba rêve aloba na ba vision na ba ndenge nyonso to maintenant qu'est-ce qui se passe pendant que j'étais à Brazzaville na kina moi bitumbe belé na bi bon je dois me rendre à Pointe-Noire na keno na Pointe-Noire. So na komi na Pointe-Noire na kota na nous service à prière. Na ke na Pointe-Noire na koti service à prière pendant 4 jours na bande ko sambela na yoki mongongo na nzambe bi na ngai lelo faut que sambela na la côte. La côte eza mai moko munene, océan moko munene zaka na Pointe-Noire. Na Pointe-Noire. Esika batu mi bagenda kozwa. Esika batu mi bagenda kozwa ba photo. Et OK. Ba yube mami wata mo. Bon OK, na zande kuna. OK. Tango na komi na la côte na bandi ko sambela na osambela ba misu bazolia bazomela bazotambola et du coup tu koma na 18h parce que ba libéra place on a déjà 17h mais nga na se retrouver to komi 18h nga na bimite na tsai kota mabanga mona bi mais na zo sambela ba moninga tendenge nene après quelque temps na senti c'est comme si loko mo frappé nga na misu na forme à lumière na quoi sur place na moni mwana mwasi moko c'était pour la première fois na mona mwana mwasi wana bimi azaki ki toko makasi abimi na katsa mai na moni na thorax na ye na tolone bakomi Chikambisi on a bandi kota na profondeur c'est l'auto yoka ka Chikambisi c'est la reine mère ya mai wana ya océan ye muta dirija ka mai wana bato ebele ba yaka kozo ba pouvoir ancestral na pa mwana mwasi wana bato ebele ba fie belo basaka ba vie ba yaka pa mwana mwasi na ba fuka maka ba misu ba melaka mabele na ye ba misu bazokota bazoswa bazosangana na ye bana mibale ba franc-maçon mingi pe ba yaka wana
na yo ka bandi loba na ngai ke message on azopesa yo sikoyo na lingi na taliswa ngo pona biso ke ngam na gouverner kamboka o na moni abimisi 3 personnes mais 3 personnes ngo abimisa ki na moni 2 musiciens moko baraki ya ngambo na biso mais musicien moko azaki ya ngambo akona abimisi 3 personnes musicien mibale baraki ya ngambo na biso musicien mususu moko ayaki ya ngambo akona musicien mibale o abimisa ki ya ngambo akoto bakoma na bango bani na ba F ba nyonso bakoma na bango ezaka na ba FF mais musicien o abimisa ki ya ngambo akona komone bandaka na R nabi mais pourquoi abandi otalisanga ba musicien na banisko komona film pena ebimeli ngai na kati film wana na bani omona makambu oyo ezolinga esalema avant tokoma na mois ya octobre abi makambo ezongesema avant tokoma na mois ya octobre et na bandi oyoka na matoi na ngake avant mois ya octobre c'est-à-dire mois oyo tozobanda déjà ya juin oyo si tokoma octobre azobanda nga tala ba famille ebele ndenge kolela na monaki bato na ba cercueil bamisu na ba morgue bamakile bande kosopana mais nazomona na kati ya bamakile ezosopana batie c'est comme si ba flèche na mitu ya ba musicien wana et ba flèche oyo batiaki na kati ya bamitu ya musicien na babi bango nde baza auteur ya babibembe ozomona ya ba cercueil oyo ya bamakila oyo ezosopana nde message ya makasi na ye nango pena liboso na bino ya localisation yango voilà très bien siko tango tomoni omoni ba musicien oyo bakumbe bani na F tofana nanu wana ya motokota na mozinda makambo susu bani na F tomoni oyo akuna ebani na R sikoyo omoni bazane ko sala nini bango nyonso misatu eloko ya liboso namoni oyo kombo ebandaki na F bazwi ye batie mopanzi ayaki na aigle moko na nsima na ye aigle wana ayaki na nsima na ye eza représentation na ye par rapport ya dimension oyo aza nango ya likolo namonaki ayaki na nsima bakomeli ye félicitation natuni félicitation oyo bazokomela ye eza ya nini babi c'est parce que auti déjà koremplir oyo ezalaki objectif na ye auti kokokisa déjà objectif na ye ye aza su na problème pene ya grave te mais tala bato na ye oyo batindaki déjà bazolela oyo deya basi bafamille eli oyo bakundaki oyo aye bato esi baleti naye komona musicien mibale ye batie na lettre F mais namonaki ye ayaki na aigle te mais ye to batie na lettre F eloko ekomisa azobima na kati ya mai pendant nga mpe na mai ye azobima na mai mais mai oyo azobima nango sous forme ya baignoire azobima na kati ya mai na sous forme ya baignoire babi tala ye aye na kati ya négociation ya monde na biso ya mai aye na négociation ya monde na biso ya mai mais tokoki konégocie na mbala moko te parce que eza na mutu moko oyo arepresentaka biso awa na niveau ya Pointe Noire pe na niveau ya le Congo oyo tobengi Brazzaville mutu yango nde batelemi siko oyo musicien na lettre bandi R ye batelemi bandi babi tala ye aza kote oyo moyen yo tozwa yo mbala moko tokota na contact na yo eza te e na mais très bien sous na comprendre très bien message que musicien oyo obima na mai wana ye na komi na niveau ya oya aigle te ye nana mati na dimension wana te aigle aza likolo na R ba likolo ba aigle wana na R wana aza likolo te R wana azolinga nde atteindre dimension ya oyo wana ya aigle wana mais atteindre ngo na niveau ya mboka na ye parce que RDC c'est pas son pays son pays c'est Brazzaville aligné atteindre dimension na niveau ya mboka ne pourquoi parce que tant tozoloba awa il a des problèmes avec ses fans il a des problèmes avec des gens de sa nation babandi otelemela ye déjà balobi ke tozomona baninga bazomata mais yo ozomata te c'est comme si ozotourner ka esika moko alors cette fois-ci soki osele biso eloko côté tozochasse yo na mboka maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et c'est là dit akende kokota pe na kati ya banégociation batalisi babi na ye yo pe tokokozoka bongo te tomatiso na dimension parce que il y a déjà quelqu'un qui est au-dessus de vous ndomoni batiaki mopanzi babi félicitations wazaki na aigle na sima na yo wana ah mais sikoyo objectif là que peuple de Dieu bakoisama bakufa famille kabwana bamisusu vie ebeba mais sikoyo tant yo en tant qu'un homme de Dieu moni makama modèle wana côté nini yo su contre mosai ya nzambe pona ko briser to pe ko bebisa ma wana to sala ndenge avant na yana d'abord wana objectif ezaki karaté ba na nzambe bakufa to ko lobela karaté sur la mort mais objectif va liboso ya laki parce que musicien ou azana air wana ba benga ka chevalier d'or. Chevalier d'or est un ordre franc-maçonnique. Si on continue à ordre franc-maçonnique, au moins que chevalier d'or c'est un défenseur.
OK. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Oh, bah te belé ba yebite. Bah tu musuba la mukara na tongo, a telemika abime akei mais azana miso au monate. C'est pour ça que mon biso ba tout na kata monde il y a localisation prophétique. To mona kamakambo ezo leka même matin na molele. To so mona makambo te batame. Objectif ali boso ezanene. Problème ezo passé que musicien obino bozana awa. Oazo linga a jouer stade moko le 24 juin comme ça. Soki a sali stade wana. Et sali kaka plein akomata likolo ya aigle wana. OK. Akokoma likolo ya aigle wana. Parce que au-dessus des nègres, nous avons des principautés. OK. Akokoma likolo ya aigle, akokoma likolo la principauté, amati likolo na ye. Et du coup, aigle a otika la nase parce que dimension ya ko atteindre aigle ko atteindre ngote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Na kati ya monde na bango ya franc-maçonnerie, na kati ya monde wana ya kati ya spiritualité, babi photo sa ndenge nene. Il faut to muto aza défenseur. Ouais, aza défenseur na biso neba tali siko mwana mobali wana. Wana ye aka wana pona ko défendre ba ninga na ba franc-maçon, azala pona ko défendre ba ninga no bazana bango ordre moko. Donc ba ordre moko bazana bango na kati ya loge moko. Et na kati ya loge wana bazuye ba benye posani a défendre. Ndena ba nyomona bazo tali sanga tableau wana. Au mona ke elo mo ezo salema compliqué, yepé a proclamer quasiment comme ça le 24 juin. Oh, azaki le 24 juin na stade Masamba Deba. Azaki na programme wana te. Problème mezanini, objectif ezanini. Soki au continent stade Masamba Deba est à 20 000 personnes. Écoute à 20 000 personnes. Ici c'est 80 000 personnes. Qu'on écoute à 20 000. Au commande que le 27 moko boy musicien ou azana aigle na sima, yé pas zoninga beta le 27 moko na même stade Masamba Deba. Maintenant qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoute si makamba ba chiffrologie. Ba singi bango ba sacrifice. Ba sacrifice on des années faut on appelle ça 20 personnes, on peut appeler ça 20 personnes. Tant on sangi ça 20 plus 20 ça biso 40. On chiffre 40 na chiffre biblique et ça chiffre de délivrance. En chiffre de délivrance pourquoi? Il y a azoya pour à défendre moninga na aigle, il y a franc-maçonnerie parce que il y a chevalier, musala na yeza ko défendre. À ko défendre pourquoi? Parce que ça déjà une grande population, il y a ba congolais au bazana Brazzaville, basoninga ba traverser déjà le 23 juin. Le 23 juin bazana Kisasa pour le 24 ba on so basani ba kota na kata stade wana. Babi bo soki totiki lokola ye azan nanzela mona bisote azana ligne mona bisote parce que bango na ligne na bango ba pesa même sima na ligne na bango akokoma mwasi en même temps akokoma mobile que ça soit oya zakona que ça soit oya pesa awa parce que babi poto sala neni oyebi ke monde wana jamais bakabwana okoke n'est pas magicien oke pa nganga yo bule baza mutu moko to ane balboka mutu moko bayebeloni ba osala babi bo muta koko défendre makamu au postade wana tonda te amata na niveau ba principauté aleka biso ezaka yo les chevaliers parce que yo za défenseur na monde spirituel ezaka bon ezaka n'importe qui azoya kambala moko ayo sala action te eza classifié mutu na mutana na makamna ya sanga ndeto ba archange bali ba ange bazali ba chérubin bazali mutu na mutana eloko osala mais moi mutu na moko moi muke s'il vous plaît oyo F wana o azawa F oyo alinga beta eloko wana musu bazana na nani moko te secte moko te. Mais basé sika mozo baza même ba photo to balancer ba photo on a bakanga ba photo sika moko basé sika moko parce que les médecins que ce oaza awa lui il était parrainé là-bas ba parrainage qui est là-bas ba parrainé kuna muta parrainé bon na kotanga kombo te parce que dans la télévision mais ba parrainé na pointe noire et na pointe noire to ba parrainé abando yemba muta na banzembo abando yemba na banzembo yo koma mwasi na ye après quelque temps fa kende Côte d'Ivoire. Alors comme pas mutu mwa kufa calamité un grand homme à Côte d'Ivoire tant que ayeka pona ko matsa dimension pour son niveau ya aigle c'est ça le problème qui se passe donc bazaba tout moko ya koko tika jamais muninga na aigle sanine a échoué il le rôle ça défenseur fois sanine a tellement ya moni yepe subitement comme ça a proclamer le 24 juin le 24 juin ça pour à défendre mutu parce que chiffre 40 n'est pas chiffre ya délivrance ce qui est à bêti le 24 juin te mutu wana za ngamu na biso o effort musuna lo balonga beta le 24 jours akomata liko na bango il faut y beta pour délivrance spirituelle mais salema parce que on a ça na makasa salate parce que dimension ya kobima déjà na kata salle de bain et ça dimension on muta komi na ngo personnel et ça ça dépendre na mutu te termina Benoît wana et ça personnel elle muta na kata circuit oza yemoko mais bato bana kata mai bakokoza lebele
lebele bana kata mai oya na kwena mais yabimi ye moko nenga zobima ye moko bongo angalo bana bino ke na minutes on dépendre na mutu te. OK. Na zo dépendre sur na mutu te. Mais pe image aleki na yo akufaki na kati ya sport wana côté spirituel ni koloba nini. Mais côté spirituel tant que image aleki ne alinga expliquer batu que parfois bozo ngo ba black mais ça ba black te. Soki kutu waza ki pembeni na ngai. Waza makila la ngai. Waza ya ngai moko. Asenine. Tamboli. Bon mino batusko. Eza somo. Bon mino batuali bana. Eza somo. Donc na minute on na yoka mawa mutu te. Na mawa mutu te. Yongo moni mutu aza nga mwana il faut kaka défendre. Na moni bat musuba olo bakiono à se préparer te kaka mbala moko eza makambo stade eza makambo préparation te. Ba beta da ba conseil. Ba yebi da bana ba talent. C'est pas des gens au ba bandi lelo. Ba banda kala bazana ba expérience bana ba 20 ans. Bana ba sali ba wumeli. Donc azana posa après a l'accès sunine. Abini sa da ba na mona bilo mo ba mboka ba bazobina bina comme ça ba bien on so bokoko. Donc azana posa ta kota na ba préparation. Je ne connais pas beta makasi akendal afungola chambre suka nani bokoko wana mais bokoko wana nga marakuna na hospital mambo eleka kuna bokoko wana eza wa bateke. OK. Parce que pouvoir à makasi ya Congo Brazzaville ils pas bateke. OK. Tozali na pasteur mon prophète moko boye que son âme réponse à prophète wana akufa na Congo Brazzaville. Alinga kende pa bateke wana pa kende ko récupérer miku a mutu mo bera miku a roi makoko. OK. Tango alinga kota na zamba wana zo gifle kota même na zamba ta kufa sur place. Ah ba benga so église ceux qui Dieu vivant comme ça bilongo akufa sur place a kenda. Siko ye ake ko atteindre dimension wana ake tsa zo ke kwana roi bateke wana ko mona roi makoko nde ke kwana mona ki wana cheli boso. Alobi a to longwe siko na dimension na bino to kota na bokoko to ta siko ndenge esala. Alobaki no pe na ndo moni sali succès planétaire et tamboli mokili mo azwelango baturo fait. Parce que ça qui black instrument kaka pamba instrument ya pamba maloba mutie babua kite angalo bana bango ke eloko musubi no bokanisa ke po bino bosa parce que ba musicien ba te ko tima ye to ba musicien ba timie ba bi za incapable pour la tsaba ke na za incapable te na za na ba pouvoir soutenir nga na mboka na ngai a kesi ko e pa wa bateke na ki récupérer teko wana o teko wana po muta simba ngo za black te donc azana dimension likolo c'est pour ça na zo bano ke na 400 monde franc-maçonnique azana pouvoir à défendre F na biso to zakane aigle awa parce que na minute on attend to loba na mona ke loko mo bala ki sengai na moni F ya aigle azolela na mona ke azolela c'est conseil au Simba que azolela parce que moni ke makambo échanger c'est comme si côté na kuna ba trahir mais muto ko la makambo wapi akomi na biloko wapi parce que notre mona biloko boete obi malaka ba benoir notre mona biloko boete mutatiki ba tatouage libanda angala sabino tala biloko na ba pentacle za na nzoto parfois bino bo mona ba vantir l'état est arrivé na keti na monde na bino na sani na récupérer ba pouvoir na bino bon muta ko sauter F na bino ça a dépendre na kuna a dépendre na ba pouvoir kuna moto na nzambe sikoyo bana nzambe na lingi sikoyo to message pour na bana nzambe pour to okena suka parce que musique c'est très fort. OK. Ta bana nzambe pour na joie concert wana yo lo bana bango nini en tant qu'un homme de Dieu. Je vais lire un verset et derrière ce verset na si bana nzambe ba comprendre ba comprendre que marambo eza blackité pourtant nous sommes na kata mystère ya localisation. Nathalie 1 Samuel chapitre 16 le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Sur la grande la localisation prophétique. La localisation prophétique, c'est la grande voyance de Dieu à travers son peuple. C'est lorsque les yeux de Dieu est ouverts. Mais à l'écacananzela et basalinaye. Problème bible so balabisobo. Oazana matoya koyoka fasanene. Ayoka. Mais oazana matoya koyoka te. Parfois il peut perdre aussi sa vie. Ce qu'a perdre vie n'a été, il peut aussi perdre même sa destinée. Et à kato kufa. Et à la mutu mususu pe ba stopper destinée. Autant qu'on s'en compte ça comme makolo ba récupérer ba chance n'y soit vie. Nous sommes na mutatikali pamba. Na katsa mystère à localisation. Na nga lobano mutozo landangai. Nzamba banyo fongolanga déjà miso. Na bani ko mona batu ba okota na kati ya stade wana. Mais ba bani ko kota lokola ba fourmi. Na tuni ba fourmi po anini. Abi fourmi ana pouvoir te.
Fomère na pouvoir te bako niata ye bako mata likolo na ye bato ebele bako mata likolo na bango bako piétiner likolo na bango et pouvoir wana et kosala ke bato ebele bako ta kata stade na babima maboko pamba pe babima na eloko te ba vie na bango ezotikala ba chance na bango ekotikala nzamba so bananga bisa mutu nyonso azolanda biso. Tu dois faire très attention. Yo mutu ozaka apporter na ba sentiment bidon oza apporter na ba sentiment ya mokili oza mutu ba futilité. Le temps est arrivé on comprendre makambo prophète azoba parce que monde franc-maçonnique monde de magie monde de spiritualité et cet ennemi est ciblé déjà batou et nzamba tininga pona longola yo afin qu'on la délivrer. Moi téléphone moto na nzambe to plus 242 06 479 37 80 plus 242 06 479 37 80 côté la mission Brazzaville babaka plus 242 06 479 479 37 80. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nzambe apambola yo na matière kitoko pour le peuple de Dieu mis sur na mokolo yango ya concert. Ngai na lobi merci na sponsor nango.